Allô, mes abonnés, spaga na bino yeyo. Tikanja mbalola pambola bino biskanyo so bozali. Na pesi bino vraiment ba gros bisous. Na lingi bino mingi. Ndeka toyokanaki. Lelo nazoya un peu kolakisa ma mama. Ndenge nini ya kosokola mabumu na biso. Mabumu na biso. Soko zolamba ngo. Tala ndenge ezalaka na salite. Bozomona ndenge salite za ba mama. Donc nazolakisa biso ndenge ya kosokola mabumu na biso. Tout d'abord nazolongola mai oyo bomoni mai eza vraiment sale. Eza vraiment salite. Bobika bisika mabumu eutaka. Mais il faut kolamba ngo bien pour batu balia ngo na ndenge ya bien. Donc mama spaga na bino ye kolakisa ndenge ya kosokola kaka mabumu. Tozolongola tout d'abord mai na biso bongo tolakisa ndenge tokosala. Ba mama bomoni mabumu na biso yango yo tolongoli mai ya liboso mais bozomona o deuxième mai. Donc deuxième mai ya mabumu na biso bomona ba mama eza kaka vraiment salite. Nasi bozomona eza salite. Alors sikona kosokola ngo awa ata 4 fois na changer mai. Après na olakisa biso ndenga kosala. Donc bamuna biso faut kotala ngo na bakatikati kolongola basalite oyo ozomona kolongola basalite tozolongola basalite ya mabumu na biso ozomona faut kolongola ba oyo nyonso oyo ba oyo nyonso tout faut kolongola kango otiki kaka libumu propre libumu pena faut ezala propre mama tango ozolamba kozala pressé te biloko papa azolia na bana il faut ozola ngo penza temps tango ozolamba ngo kolamba ka te olambaki parce que babumu soki teli osokoli yango bien te bokolia ngo na mwa ndambo ya buchafu na kati ozomona mwa mabele osanti olie bele gangi po banyama baliaka tout donc faut vraiment kozwela ngo temps ndenge nazosala boye olongoli ba salite wana nyonso libumu etikali kaka yango moko libumu moni awa olongoli nyonso nazolongola tout ba mama o eza ya kolia te nyonso fo longola kolamba bilamba lamba tozobwaka kaka boye awa siko na osala boye na obwaka ba mai oyo nyonso salite na ocha mai ya bien sikoyo soki mai mabuna biso komi na mai ya bien sikoyo na komi kosokola nazo changer yango place pour nazala sûr que nyonso esokwami vraiment bien bozomona nde tosokola mabumu na biso. Donc nazo tout d'abord mai oyo naosokola yango pena propre bomona mai oyo naosokolela yango na bandisiko kolongola basalite après na olakisa bino ndenge nini tokende nango. Merci ba mama nalinga bino mingi yango na oyaka yango kaka nazoyela bino ba makambo pona kosungana. Donc siko bomoni mai na biso tala mai ekomi ya propre mais esuki ka wana te sikoyo na komi kosokola na olongola vraiment basalite et puis nazo changer yango place. Il faut nazala sûr que nyonso elongo salite parce que soko sali boye oyeba te wapi elongo salite wapi elongo salite te. Donc yango yo lorsque bomoni mabumu na biso eza vraiment propre bomoni yango donc oyo ezalaki na salite yango nazolongola yango. Donc c'est ça tolongoli tous les saletés tozolongola tous les saletés nazo papier pour na chaka ba saleté nyonso na kati tolongola tous les saletés ba mama pourtant olia mabumu olia kaka mabumu yana ngo mingi te yango na sukoli yango na sali ya muke soki ezalaki ebele na linya na sukoli kaka na bassin monene. Donc yango na olongola salite nyonso na mabumu na biso. Donc mona muta kolia yango vraiment na appétit. Mabumu na biso tokosangisa yango na taba tokolamba yango esika moko tosala système ya ba Nigeria bango basangisa biloko ata biso pe na Congo tosangisaka
soko olingi olia eloko esanga na mwa bagout esala mwa bien tosala ngo bongo ya bamama nalela bino fort ya bafort nyonso. Alo bamama bomoni mabumu na biso nasokoli yango bien. Sikoyo nazotia yango citron po elongola bazei wana nyonso na bantunga nsakala wana nyonso tu oyo bangombe na bantaba batielaki biso na kati. Sikoyo totia yango citron tozwi ya sikoyo tobalusi yango mpona citron elongola vraiment bazei wana bien na bakisi omoni ndenge naobakisa nazosala yango boye mpo ata soki libele ekangamaki na kati elongwa mpenza ebima etika libumu basalite nyonso. Omoni nde natie citron tala salite ezongi lisusu omoni salite ezongi toso okanisaki ke na sokoli boye nde esokwami okosi esokwami te donc comme ça. Sikoyo tokozwa mai na biso ya moto tokobwaka na mabumu na biso. Tozwi mai ya moto oyo eza mai ya moto nasi na chauffe yango tobwaki yango na kati tovandisi yango. Sikoyo ndenge tovandisi boye tokozwa nzungu totie mabumu na biso na kati totia yango na moto mukie mpona nini moto enyangula basalite mwa moto mwa makasi susu enyangula basalite na kati. Apres na olakisa bino ndenge tokosala susu mabumu na biso bamama nalingi bino mingi. Alo bamama ekomi na tour ya kosokola taba na biso mpo mabumu na biso mpe tokolamba yango na taba na biso ensemble. Omoni tozolongola sikoyo bamafuta nyonso oyo ya mabe oyo ekangamaka na banyama fo kolongola yango nyonso vraiment fere bamanisa lukonza lion ya yo yango oyo sere na yo azobetaka makusa papa na biso Richard Lukau na kati ya France donc ya yo yango oyo papa Richard tokosala kaka makusa ya mama spaghetti donc naopesa Yannick Bila British Aigle. Nazolongola babiloko mabe oyo kangami na nyama na biso tokolamba yango boye te bamama kozala nazwa ciseau nazwi ciseau tozolongola oyo nyonso eza bamafuta ya mabe okangami na nyama po nyama na biso ezala vraiment propre na kolia ntango tolia yango na ndenge moko ya bien. Donc tozolongola moni bamafuta oyo nyonso ekangamaka na baviande donc naolakisa bino apres ntango nakotia na nzungu donc bomona ndenge nyama na biso ekokoma. Donc nazolongola vraiment oyo nyonso tu biloko nyonso tu ya mabe nazolongola yango po nyama na biso ezala vraiment propre ntango tokolamba yango. Donc c'est simple nasi oyo etikali kaka viande na viande eloko moko susu ya mopaya eza te. Awa mpe susu tozotala nyama na biso tozosokola yango vraiment bien po ntango bapapa na bana bakolia balia na esengo baloba pena oyo mama alambaki. Mpo na libanda balambelaka biso kaka pokala bazobwaka kaka ndenge wana mais biso tolamba mpo toyebi ke libota moto ekolia elia na ndenge moko ya bien. Ozomona tozolongola babiloko nyonso tu oyo eza na kopesa goût na biloko te epuis eza important te na kolia yango nyonso eza biso toza bachinois te baliaka na makolo na banani te biso toponaka
okolia eloko bien na monoko ntango yo ozolamba mpona libota fo basentir ke mpenza mama nde moto alambi. Donc naosala boye ti nyama na biso ezala vraiment propre. Bandeko bomoni salite na longoli oyo nyonso eza basalite bamafuta ya mabe. Soki olongoli boye te okolamba nyonso na njungu okokanisa olambi biloko nzoka omitieli babombi yo moko na kati ya njungu. Yango tozoyaka baminene mabumu ezovimbaka eza nde babiloko oyo soki ozosokola yango likolo ifo kolongola baoyo nyonso bamafuta nyonso mabe oyo ozomona sikoyo na sisi kosokola. Naolakisa bino ndenge tozokende susu parce que ifo tosopela yango lisusu kaka mai ya moto mpo eyangula so bamafuta oyo mosusu etikali ya mike ekangami na nyama na biso. Mpo na nini nyama tolamba kaka musuni ole tolamba na babombe oyo babomba retarde oyo tala soki otielo okati na nzungu olambi ole ezokende kovanda biso na mabomu. Merci beaucoup. Alors mama viande na biso yango oyo nakotia yango susu kaka mwa citron moke. Mpo na nini citron elongola susu bazei po ntango tokolia viande na biso tolia yango vraiment na ndenge ya bien. Sikoyo nasopeli yango susu mai ya moto. Mpo na mai ya moto elongola susu bamafuta oyo ekangami na baviande. So otali bia bamafuta mosusu tolongoli me mosusu ekangami kaka na musuni. Alors tokotika yango ekende bongo te na viande na biso yango tozobalusa yango. C'est-à-dire mai ya moto enyangula moni ndenge enyanguli moni mai oyo ebimisi nyonso eza mai ya salite mai ya zei oyo eza ntaba mai ya salite mai ya zei baso bakisi na bango mpe batielaka biso na kati wana mpe nyonso tozoprofite kaka toza kolongola yango awa. Omoni nde ebimisi mai ebimisi mpena mai ya zei. Nabaki bozala desi te bamama bolandaka makusa oyo bosabonaka bokodécouvrir makambo ebele awa ya malamu ya mabe te. Biso toyaka kaka mpona makambo malamu parce que bana nzambe bayaka kodétruire te bayaka nde kotonga. So nde tozotonga elongo na Jésus. Moto susu ayebaki boye te olakisi ye asali papa alie libala ebongi bana balie bayoki bien babia mama merci. So tozoya mpona kolakisa nde makambo malamu nasi bino mo bomoni sikoyo naolakisa bino étape ya suka. Merci bamama. Tokozwa tula ba mai na biso oyo tosali boye tolongoli yango mpe totie su mai mosusu nde tosokoli ya suka. Merci. Alors bamama topase deja nzungu na biso sikoyo tozopangwisa nzungu na biso mai. Topangwisi nzungu na biso mai yango oyo sikawa tozotia viande na biso bomoni bamafuta ekangamaka na viande na biso eza te na taba na biso bomoni taba na biso ekoti propre. Soki omoni mpe oyo bateti ezali esi elembi deja donc mpona kolongola yango ezosenga kaka esenga susu temps ebele te. Taba oyo ndenge eza bo soki olambi yango bien okoyoka yango goût mosusu par rapport na bao balambaka atie bamafuta oyo bamafuta ekangama neta neti oyo ezalaki ekangama na mafuta awa siko ezaka viande ozomona ezaka viande eloko mosusu eza te. Awa tolongolaki deya bamisisa tolongoli bamafuta totiki kaka mosulu
biso yango oyo bamama bozwa politiki oyo soki olambaka ngombo osokoli ka obwaki na nzungu yebaka olambaka ngo na mwa biloko moko boye na kati ezalaka yango moko na yango moko te parce que nyama ndenge eza wana eza na makambo nango ebele surtout bamboko tovandi basala biso biloko mona bacececece babiloko na kati yo ozolamba kaka esengo ya kolamba olia me ozoyeba kolandela te. C'est ça bamama nalinga bino vraiment mingi donc kala te. Alors bamama bomoni tala nyama na biso ndenge eza propre na nzungu tobongisi yango vraiment bien. Siko awa tozotia mungwa nga nayeba da mesure na ngai me yo so oyeba pe mesure no tie na mesure na yo totie mungwa totie ail ya poussière totie lisusu totie poivre noir muscade oyo eza mibimba tokomixe yango tosala yango na rap torape yango na rappeur comme ça totia yango na kati. Après natie bouillon nanga ya viande na balusi po nyama nanga nyonso tu ekota épice nanga nyonso ezwa épice ezwa pe mungu. Il faut saisonner yango liboso avant kolamba. Mwana mutu so alambi biloko supu eza na mungu ya musuni ekota mungu te pona nini asezonaki yango te abwaki kaka kobwaka ndenge wana eza na biloko balamba bongo bouillon eza biloko mosusu balamba fo osaisonner yango moni na saisonner nyama nanga sikoyo naoki kotia yango na moto ekotoka kaka na mai oyo soki mai oyo ekauki nde nakobakisa moke po etoka lisusu parce que na omélange yango na mabumu na biso. Merci bamama. Bon tokie nango na réchaud. Alors bamama bomoni awa totiaki mabumu na biso mai ya moto totiki yango mpe na réchaud ezusu moto makasi toki kaka moke donc toki kaka 1 minute na longoli yango sikoyo nazobwaka mai oyo bomoni mai oyo tobanda sikoyo ya mwindo ta sikoyo mai mabumu na biso ebimisi yango oyo nazosopa comme ça na olakisa bino ndenge nini tokende nango. Allo l'espagalove l'espagechou donc bino yango oyo ndeka na yebisa bino komoni sokoli mabumu na biso ebimi propre yango oyo mabumu na biso oyo sikoyo okoki kosukola wana ndenge ya boye mpo naza sur ke eza vraiment très propre donc nana eloko na kosinquiéter lisusu te na mabumu na biso donc mabumu na biso yango oyo ekomi mpenza propre. Sikoyo natie mwa mungwa lisusu mabumu na biso etoka na mungwa natie ail mabumu mpe basezonaka ya bamama bokanda te oyo mabumu basezonaka te. Natie aussi oignon natie oignon sikoyo nazotika mabumu na biso etoka na mai nango moko ka oyo na sokoli nazotika yango etoka na mai nango moko après nakolakisa bino nde nakosala mélange ya mabumu na biso donc naotya yango na moto. Merci.